bandeko balandi ya édition et Kimbanguiste na kati ya émission na biso oyo elekaka chaque semaine oyo tobengi message de la semaine. Vraiment esengweze ebele kokuta na bino lisusu na mokolo ya lelo ya dimanche du 7 juin 2018. Lelo biso bandimi ndenge ezali bomesano chaque dimanche tomataka na église mpona kokumisa tata Nzambe po yango nde eza bomesano na biso. Yango wana lelo biso bandimi na bino na kati ya bandimi ya Kimbanguiste B26 lelo tosambelaki na Ipen na mokolo lelo eza nde papa Christophe Kisokele tusimba ye mutu ayebaki kolindisa biso bandimi na kati ya maloba na ye amekaki un peu ko rappeler biso bandimi o etali bolingo, importance ya bolingo to tina ya bolingo kati na biso bandimi. Bolingo eza eloko moko ezipaka mabe ebele. Bolingo place biso tozali so bolingo ezali ekozala vraiment esengo mingi na yango wana mingi ya koloba eza te tomeka epe kolanda mai oyo papa Christophe ayebisaki biso nde tolanda nga na bino mai oyo papa asila ekoyebisa biso. Kimbanguiste ye. Kimbanguiste ye. Kimbanguiste ye. Centenaire ye. Centenaire ye. Centenaire ye. Papa Koluto oye. Papa Fombanza oye. Papa Fumalongo oye. Bako kwa Nzambe. Bako kwa Nzambe ya. Eunwe. Eunwe. Embazie. Embazie. Yangalala. Yangalala. Ngatulenda kwetu seva. La victoire est certaine. La victoire est certaine. Car na kombo tata ya mwana pe ya molimo mosantu ya liboso tozongisili bino mbote na bino ya solo liboso na bino tozali ngai na papa solo kasi na molimo opsino sole na bisika oyo pamba te tomemi kilo ya libota mobimba toye nango awa ndenge papa Alphonse, papa Charles, papa Armand, maman Micheline bamemi kilo ya libota bakena ngo na mokoto ndenge pe bandeko nyonso bisika bazali papa Paul na Luanda, papa Dieudonné, papa Michel, papa Marteau, papa Simon na Canada bango nyonso bisika moko na moko azali amemi libota mobimba na kati na ye, donc amemi papa Simon Kimbangu elike na biso zali ete biso na stolani mate epesameli biso na bisiko na papa $. Ya solo tango ko mwa musika tozana na programme ya mulai po tosilisa mpe ya temps po tokwa kozonga donc tokokende musika te kasi papa $. Abeti sete na likambo ya couleur ya bolingo na akomiloba mokolo na mokolo ete ya solo toza Nzambe azali koinspire biso aza koinspire bato bazali kozwa mwa matei de temps en temps po bazali kozwa likambo ya kitoko ya sika bazali kopesa Nzambe azali koinspire po ete akoka kocontinue koguide biso ndenge azali koguide biso parce qu'il fallait y penser couleur ya bolingo. Waouh, ça c'est bon, c'est extraordinaire. Donc bolingo peut ezalaka na couleur tope forme ndenge toyei kolakisela yango liboso ya tata Nzambe. Ce qui nous intéresse ezali bolingo pamba te balobi na biso bolingo yango mutu ezipaka mabe nyonso na bolingo etaleli ya biso etika lisusu ya miso mibale oyo tozali na yango te kasi motema nde mutu ebandi kotala. À partir du moment où motema mutu ezali kotala
regard est changé. Tant que tu as bolingo 56, ce n'est pas que Batouana bazaki différent na biso. Ce n'est pas que Batouana bazaki ne loko moko extraordinaire. C'était des gens ordinaires loko la ngai na yo. Ce n'est pas dit que tant que bolingo 56 ndoki azalaki te. Ndoki bazalaki. Bato pe batonga ka bazalaka. Bato pe bafinga ka bazalaka, bato bakansa mama be bazalaki. Mais la différence aux ezali na bolingo 56 na leloyo, c'est que na 56 ans bolingo 56, quantité ya malamu oto bande ko sala elekaki quantité ya mabe bato bande ko sala. Donc ça veut dire que bato bazali ko sala mabe bandoki bazalaki en minorité. Bazalaki assez puissante to makelele na bango ezalaki assez puissante pour être tata nzamba kokoyoka kaka tentamar to pe makelele wana. Kasi tata nzamba bande koyoka makelela bato bazalaki na bolingo ya wana toloba bolingo 56. Et abakisi likambo moko ezali important, primordial. Papa Adelar alobi boye. Alobi bapesi biso secret po ete totika kolela. Bapesi biso secret po ete lobi ya biso ezala malamu koleka ke lelo na biso. Bapesi biso secret po ete biso nde to gérer mokili mobimba. Tozali kolobela entité te tata na biso alobaki na biso te que ngai nazali mokonzi ya ville de Kinshasa ou bien nazali mokonzi ya République démocratique du Congo te. Alobi mokili mobimba 4 coins du monde entier epesameli ngai Simon Kimbangu. Voilà message oya alobaki. Donc ezali eloko bazopesa yo nanga parce que mibengi bakoko nzambe ne papa ya lobi bakoko nzambe zali yo nangai. Non, ça veut dire que message bazali kopesa biso babi ke ngai na yo to yali propriétaire mokili to pe to na likambu ya koloba oyo mokili ko s'aligner. C'est ce que ça veut dire. Pe balobi soki bolingete e bana ko banda bino na bana na bino bakoko botalela makambu différemment. Parce que babito we la bokonza likolo etikali kopesa mela biso sima ekopesa la biso ekopesa mela biso yango en su soki lelo to zwi bokonza likolo ning papa bande koloba na biso tangu nyonso soki to zwi bokonza na likolo eh ben na limite que mokilo eloko moko ko résister yo na mokili mobimbelo ko ne ko résister yo okokufaka jamais nzala jamais, c'est impossible okufa nzala ozana bokonza likolo na se atango o batu nyonso bazali koluka nzambe et bon yo kufanzala même muto ya zoya koluka epai na yo akotiko to kufanzala soki toyoki Vatican lelo église catholique bazana banque bazana onyo so ba possession bazana ba industrie bazana biloko nyonso ba o ba na ngwana biloko wana bazyo ngo wapi soko tali histoire ya Vatican ezali ba don ba legs ezalaki bato bazalaki na mbongo balinga kufa na alobi na pesi na église catholique bozwa na bino nini société na ngai to pe bozwa na bino mbongo na ngai nyonso to pe bozwa banque na ngai to pe bozwa mituka na ngai. C'est comme ça que une église catholique s'est créée patrimoine parce que bato bazalaki ko o bamende ko pesa badon na bazalaki convaincu que tango ba pesi bongo ça veut dire que basali yango na tina ya tata nzambe. Donc ça veut dire que kosale la nzambe surtout soko gagner okutu basala ngo ya lukuta botanding bazali soki yo na ngai to jibo konjona likolo to simionga na maboko na biso jamais okukufa nzala okotambola na makolo te, c'est impossible. Donc ça veut dire makambo nyonso tolelelaka ekomi nango makambo ya pamba parce que to jeu ya motu yo eleki makambo nyonso batyo balukaka o eleki mbongo eleki makambo nyonso ya ngwana secret ya ngwana siko yango papa Adelar alobi na biso alobi ete bapesi yo secret po ete okoka ko accéder na yango. Papa alobi soki bosaleli nini bolingo te soki bosaleli mibeko te soki bosaleli misala te en tout cas bozala kaka na pasi bapesi biso secret bapesi biso formule problème na biso ndire ke ntango bapesi biso ndenge nini tosalela mpona tokoma oyo bato nyonso balukaka ondire ke problème na biso ebandeli nde bisika wana à partir na moment wana makambo nyonso ekomi biso pasi kosalela nzambe ekomi pasi kozwa engagement na likambo ekomi na biso pasi et pourtant choix eza te nzela yango oyo
Yangwana tolobi madikamba bolingo ya betelisete ezali important, c'est la chose la plus invisible parce que mibeko okomona mutu okoko reconnaître mutu moko par attitude nae par façon azali tale en tout cas tato vraiment atosaka mibeko okomona na kotala bo kokotala mutu aussi bozala kaneta nyonso alandaka la lettre makamnyoso. Tu peux évaluer okoko pesa estimation bien en tout cas tatoyo namona ke loko ba tel kambo funa sala ngo boli kambo funa sala ngo boli kambo funa sala non azako suivre la lettre na misala komona yake amemi ba brique amemi ba nini boazuma bozomo na na kati soki école de musique baneke ko buka mira ake ko mema onyo sa ko sala musere zai komona kasi c'est très complexe pour nous évaluer bolingo akati ya moto ezala kaka ka baninyo ezala kaka ba supposition parce que mutu mususu okoko lobanae okomona ete en tout cas muto ya solom muto azana bolingo mais soko baluka hôtel sima ning balubi na biso muto abeti tolo lobi ke ngai oui nazali parmi ko si faut compter batu nazali parmi kasi tango ba mekie papa de la lobi na ebisi ke muto alinga ngai to zoye quand même muto alobi ke na makamnyo so ya zala za mu ndimi ya solo réaction ya liboso mais comment muto alinga ko to ke ndo zoye non. Voilà. Attitude, wanezali réponse et à muto to kansai kazaki na bolingo na lisola betaki avant mais après na attitude de loko moko azwaki to te yete ezalité. Donc ezelo komoko complexe o to koki ko gérer. Kasi yangonde loko ya complexe ya pasi. Yangonde basengi biso to zana na yango parce que ezali clé ko fungula le reste ya ba porte. Tous en mission à passer, tous en devoir mon co, il y a passé au bas pessi biso tout ça là, mais on n'a pas le choix. Tout ça sous na choité. Thème y a matei, avec couleur nini ya bolingo tous en ango, après avoir accompli les 3 centenaires et papa. Couleur ni ya bolingo biso to kolakisa. Yangwane comité ya matei. Na 3 centenaires logiquement, na ba information nyonso somme ya information na yango. Ce qui m'en a pas, tu te poses encore des questions, ça veut dire qu'il y a un problème. Dans un problème, il y a ma casse, donc ça veut dire que le responsable n'est pas si nabiso, et ça n'a pas biso moko. Parce que tout ça, qu'on a inversé tendance, pour être, oya malamu, bolingo, yangonde, et dominer sur bateau ya mabe. Tout ça dit qu'on a inversé tendance, on a été. Yangonde pas si nabiso dans la kaka. Il faut tout bunda. Bisika o to moni que likambo ce n'est pas bon mutozo baby sabozo ce n'est pas bien tout ça l'effort pour être na place na malamu ndezala musika mta muninga bisika muninga zali na passe zali kolela il faut tous être capable ya komeka ko salisa ye solidarité wana c'est ça la chose la plus importante sinon te et qu'on a biso passi et qu'on a biso passi to banda parko bongisa mboka na biso et okoma na biso très difficile pe ba passi to le la mokolo na mokolo kozala to kolela kaka papa tuzo ko futa ndako te papa misale ezalité papa kolia ekomi passi papa kolala ekomi passi soki to beli même ko se faire soigner ekomi passi parce que ezali ko kufira na makolo na maboko ya ngai na yo ezali ko kufira na maboko ya biso moko soki tozolobela likambo ya mboka on parlera des Congolais. Et là, il y a beaucoup de Congolais. Ce qui est en Afrique, il y a beaucoup de Africains. Ici, quand nous sommes tous les Azali, et mais les lots, on a une chance. Chance, moko, fenêtre, moko, bafongoli libiso. Peut-être, ils ont garanti que l'obit sous chance à boy, aux opportunités à boy. Bafongoli libiso fenêtre. Bisonde tozala bana mayele pour être quoi profiter na ouverture de temps ambassali pour être inverser courbe to inverser makambo mabele ki mingi makambo mabe komi mingi zu place makambo malamu na ba quartier na biso na ba avenue na ba rue botala kaka bana o biso moko to boti ndenge baza kosala biso bazali ko papa biso ba machette bazali ko boma biso bazo sala onyo so balingi bana na biso to boti
Soko tuni bango, bako considérer que bazo beta eza cop na bango pona balia. Mais bazo boma bato. Et ko bwana eza ko boma otomoni. Et bongo muto yaza ko iba na caisse ya l'état ale bazo ali ko futa bato bazo sala salaire te. Ba 12 mois boye ba un paiement, bato bazo salaire te ba laisse ba famille ndengini. C'est des problèmes wana pe ba anti valeur. Akamona nyonso tolobi tozana chance lelo. Pour être inversé makambo ya mabe to remplaçant na makambo malamu pour être tokoka koloba bolingwa 56 parce que na bolingwa 56 et memela ki biso eloko moko na zo bate so boye baka bolingwa 56 et memela ki biso indépendance kimbangi stoye bolingwa 56 et memela ki biso indépendance na nengi bakangana ki na nengi bazaki mutu moko nengi babundaki ensemble ne ba kolseki bolingwa na kati na bango makambo ya malamu elekaki ya mabe ememaki indépendance en mboko oyo lelo bafungoli biso fenêtre po ete to inversé makambo po ete makambo malamu ekoka koya po ete indépendance spirituelle ekoma effectif po ete tokoma bato moko des hommes libres bato tokoki koloba likambo ya pasi mokimbangu sans contrainte bato tokoki kobenga mokili mobimba maya a témoin tozwa bango ba témoin to lakisa bango elongi ya nzambe to lakisa bango bisika nzambe azali. Tout devient possible. Ce qui te lingi, te embarqué, te bandi koye kola kosala malamu. To ye kola yango. To ye kola kosala malamu. To zala na empathie. Empathie, ça veut dire que zala na capacité à koyoka mawa soki mutu azana pasi. Et à compatir. To kol sabe eloko wana na kati na biso. Po ete tata nzambe akoko kansila biso. Fenêtre o bafunguli po ete yo na ngai to ko bénéficier nango. Po ete oya pasi elongwa oya bisengo oya po ete paradis oto benga paradis terrestre ekoka kokoma effectif pe totika kolobe ete tangu su bakosaki biso nzamba kosaka te non soki nzamba ke lobi likambo alobi likambo soki oyo nyonso mingi alobi esalamaki bongo pourquoi oyo wana ya esengo na biso ekoko kosalama te na tunaki motuna moko na bana na biso injili ngana lobi na bango nani yango se avive eloko moko ata mokolo moko asengaki et pas attendre pasi moko elaki afukamaki asengaki ou bien abengaki ba papa ou bien abengaki même bana na biso asposaki problème moko azwaki solution na binani batu pratiquement nyonso balakisaki musapi baya wi ngai mokolo boye wi ngai pe mokolo boye nazalaki na position wana. On peut reprendre l'exercice. Allez, qui manque soye? Toto mwana musapi waza qui n'a problème n'importe lequel a posé qui on peut attendre Zambé na li bon de lui bien senga qui bisongo directement a joie qui solution. Toto mwana musapi. Qui manque soye? Au moins, bota la kaka bino moko. Mi sapi pratiquement mi sapi battre ces à côté les mains. Merci beaucoup pour qui t'en bino. Elingi koloba ke toza redevable pa tata nzambe atana likambo moko toza redevable na tata nzambe atana likambo moko tosengaki ata mokolo moko et ce qui tozwila kiango réponse to bana komilobete et pourquoi pas to bana ko espérer que lobi oyo alobaki na biso yango ndetikali po ete salama pe ko salama soki ngai na oto telemi pourquoi pas ne pas essayer tomeka. Nengi papa de la lobby. Pourquoi pas essayer? Tant sous secret bon mamiona. Tant aussi ça te komeka kaka et que ça lokola vague moko et que ça lokola eloko moko ko panzana na kati ya batu. Eloko wana tangi ko panzana batu nyonso ba ko ressentir yango wana to bandi mokili ya sika. Mission devoir yango ba pesi biso. Yango wana to zali ko insister to robi to ça l'attention na makamwa miki to bando kolandela. To bando sala ngo attention po ete na kati na biso eloko wana ebota tozwa yango tomema yango tokende nango epai bandeko bazala musika tomema yango na mokili mobimba po ete règne ya tata nzambe tozali kobenga na baveu na biso nyonso ekoka koya toyokani ezali etumba engagement na misalo bazali kosenga biso ndenge toyelelo awa toye kobundela kinimi lobi tozobundela école de musique et ainsi de suite na bangagement na biso nyonso ndenge kaka tolobi du lundi au dimanche tozali bana ya tata nzambe toza au service ya tata nzambe jour moko te ekoko leko tolobake lelo tokosalela nzambe te non
biso ba vie na biso ezali ba vie consacrée ezali pour na tata Nzambe. Ceux qui n'ont pas entendu pour comprendre, mais ceux qui nous ont réfléchir, na muto allez, ceux qui ont un choral moko. Tolobi ata aux un dirigeant. Dirigeant lundi vous avez lundi. Répétition. Hein? Mardi vous avez non mardi va poule, mercredi va maman. Ba maman nyon so bazarana ma bondeli. À part ça vous avez jeudi na banalia. Vendredi ba poule, samedi dimanche. Tout ce qui bon, on a combattu tellement la paix, moi et mon sang. Amen. Bah, ndeko balandi, j'espère que ngana bino to sili ko landa mai oyo papa Christophe Tisimbana asili ko lobakati na biso et ça la vraiment esengwebele mai oyo to yokaka to meka mpe ko salela ngo pona mokolo asuka to ko zila ngo ndeli futi nde na ebisa bino tout le temps bon s'abonner na chaîne na biso et ça vraiment esengwebele. En plus na bete la bino société ba suggestion na bino ba remarque na bino toza nango posa eza to yamba ngo maboko pelele numéro eza na affiché bo benga bo meka un peu kopesa biso un plus na bino to yamba ngo maboko pelele pona lelo vraiment to meki un peu ko suka wana tozaka wana pona bino ko sala mayo o bino mo sepelaka nango bo s'abonner na chaîne na biso eza vraiment esengwebele ba vina bino nyonso oyo ya malamu mpona bino toza yango posta. Merci na équipe technique mo mbato sala ki na bango na caméra toza ki na Chris papa Chris Ntasimbela biso. Merci na Big Pro Bob Diba maman mobile ya maman Mireille. Vraiment merci ebele na équipe technique mo bimba pona lelo to suki wana.